chérie. Relation Bina Dame Jibé Piana, c'est grand retrouvaille. Ça c'est Wenge. Est-ce que tension ça va? Cholestérol ça va? Glycémie c'est bon? Le calme est bon. Bon monia, nos amis. Le calme est bon. Voilà. Ozaki na kanda, oyambi bapellement na téléphone. Likamni nezolika entre bino, ba animateur au boza na micho na France. Effectivement, il faut être clair parce que neka mo continue biso ya kala, oza mabuta lo bomba mabe. Na ko bomba te. Bande konanga ba congolais mo nga ba bino ndeko na bino Lumumba. O bino boyebe o bino bolingaka. Na musala oyo nazo sala oyo za ko sepelisa monde entier. Vraiment nazaka na haine na mutu moko te. Musala na nga na ya ko contre mutu moko te na bima na ndenge na nga na marque na ngai. Mais regret ebele ya komona bandeko na nga o nazo lakisa bolingo o tozana bango ensemble. Nazo lakisa bolingo mais bango basana bolingo na nga te. Bandeko ngo bana mungu. Bandeko na non, na ko citer comme parce que nga na mutetela na bangelo moko te. Tout citer comme nazo loba. Donc siko awa tokoti retraite eza pona wenge pona wenge donc toloba wenge ze ba wera ya ba jibe ya ba Didier Masela ya ba Ferré ya ba héritier ya ba Fabrice wenge mobimba to comprendre te bazaka le bolali o koto afingi oyo o ala muki aswani na oyo to bondela pona wenge zolekela batu bovanda bosele yo sope kimpini na ngezwa kai atombokeli wera bolali boy wera vanda kabwe a misa deuxième volume lisaponge et tombo qui si jibe et que plus loin bomuna na joka la muki jibali epa na ngai to baraté po we razwa mbongo mingi to baraté so po na nini mingi penza bakenda kaka epa ya jibe we rabimaka mutu mabe basumbela we rabana kala donc we razaka mutu mabe mais en réalité tant to ko ba version ya séparation tout mona ki a we razakine innocent bango batu basaki mabe ba tekaka e manœuvre babetaka mosinzo balataki e poso ezaki nango yete. Alors c'était vraiment pas si. Sakaradoza, atindika liboso dili manzaka, wenge, disaponge, onge, bandeko boyo kalisa muzika, ezalaki mokolo moko boye na dimba boma, batu balingi wana sute, bakomi deuxième volume, po batanga ba imebo ngate, bangi batanga batu misusu, o ekopelisa moto na wenge kokufa mkonini. Tongi bata wenge bazwa kimia yoka ma pasteur yoka botala milinga kapona wenge nde tosambela mais na nyonso la mutu moko bezo wenge etika la moko et c'est petit kala déjà moko to sona Adolphe Maramolo. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et ozali sungi pona bana
que le Dieu des orphelins a bénir Diama Mtunyo Soja ata likanisa ko sala quelque chose peu au sali yango zamba pambola bino. Merci Balanda Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous, dans vos maisons, Épiscopo Yambo, rendez-vous na Kitata, le grand Wazalendo du message. Na kanisi boza déjà, yako sepela, na zuba appel, batu bazo benga benganga, est-ce que ndenge no kenda une anniversaire à président? Ah, bolimbongo, bino bozara, batu nzambe, boliaka bambongo, bowanga na radenile, sa zaro lo bane vérité awa, ke boliaka. Na kenda une anniversaire te, na liye nanga eloko moko te, ba image pas anniversaire on peut tout le monde peut na ebimika ate mais botozo yo kaka makambo eleka kikuna makambo nde bato awenge lokola nga nazaka responsable parce que na stade de martyr fallait ngani na sala prière mais bagenda obenga collègue na pasteur Paul Nkonde Dominique bon na ngani na silika ponga na za épiscope mais natalika bon tous rappelé bien na pasteur Konde aza père spirituel ya mame pela na bomi moto na bi bon asala kaka ezali kambote nga ata na studio so ba koti studio donc ça la prière na studio. Alors bomonaki makamsu ça se passe comme des comédies omonaki pasteur mo akotaki retraite na mwasi na ye basambela pona wenge et enfin résultat est pesami parce que tout le monde a ko sepelate na comportement ya Jibena Wera na makambo bazo sala parce que tant il y a polémique et c'est les cas qui bango déjà mais bazo yo kaka te bazo continuer kaka makamba buzoba. Alors yango pasteur wana c'est donné qui la peine ya kokota retraite ya prière assemble pona wenge ndeka to ba lokola ba blague le sambo futaka le sambo futi Jibena Wera bakutani. Alors yo peut-être landeke émission na sala kité landa le sambo ya pasteur azo sala retraite sa kotaki pona ko senga boyokani ya wenge ba yokana. Alors toke na régie comme ça botala ndenge mosala nzambe akotaki mabonde lokola ba blague do akende ko sango lo ngaku na lobela ki me yuba jeune zo sala uzomona ngoni na bité za combat spirituel etambola ka aboye na moni pe ba résultat na ngo ba bengisaki bango au président de la République alobi ke ono ba yemanze momoko ba yembi batu ba leli. Alors epesi passe si tout ba fanatique na minute ba fanatique bazo miye baté basi ba banela ko swana basi ba kangana binemi siko awa jiba ona wera su ba yokani bazonga na to bazonga na te. Alors Jibena Wera pe nazo pesa mino conseil lelo parce que boza mo sta mbate bo mo sakana biso lokola boza couple te libala nini yango bonu bosala biso ya kindoki ya bututo ya moi ene no suto okota makambo na bino batu babeba na makabebele bele toujours bino bozoka oya suka to mettre bino en garde oya suka to linsu ba blague te toke na régito ka prière. Siko awa tokoti retraite eza pona wenge donc toloba wenge ze ba wera ya ba jibe ya ba Didier Masela ya ba Ferré ya ba héritier ya ba Fabra pia wenge mobimba to comprendre te bazaka le bolali o koto afingi oyo o ala muki aswani na oyo to bondela pona wenge zo lekela batu bo vanda bo sele yo so pe kimpini na ngezwa kai atomboke ni wera bolali bo wera vanda kabwe a misa deuxième volume lisaponge tomboki si jibe et que plus loin bomuna na joka la muki jiba li epa na ngai lelo sko to bonde la pona wenge zamba koti sakimia na wenge mulimu nyusu za mu kote balobeso elo batombokele eba na ate bonde la pona wenge papa tutiki wenge na maboko na yo bata wenge bakota na kaba wele la kanini wenge ba wele la kanini sele yo atomboka pamba lobeso eloko silika yeba na ate mikolo jibe so atindika rojenga ndubwenga moto epeli rojenga tutiki wenge na maboko na yo sakaradoza atindika liboso dile manzaka wenge bisaponge onge bandeko boyo kalisa muzika ezalaki mokolo moko boye na dimba boma bato balingi wana esute bakomi deuxième volume po batanga baime bwanga te bangi batanga bato misusu oyo ekopelisa moto na wenge kokufa mokonini tolingi bata wenge bazwa kimia yoka mapasteur yoka Botala milinga kapo na wenge nde tosambela wenge zelo mweko bebisa biso nde mutu wenge za compliqué ma passer siko atoketika balide ya wenge na maboko. Merci beaucoup nakanisi
moi prière yango zo sekisanga makasi mais siko passe ta fois zonga mangengenge pona ka ya Adolphe Dominguez parce que bino mo bolandi prière au basala ki wana vraiment ezaki prière mo makasi parce que wenge vraiment basali musala moko munene na mboka oyo parce que ba bercer ba génération moi mingi vraiment toujours reconnaître bango pe musique ya lelo bano bazobetango ba uti kaka na école na bango alors to lingaka te lisusu ba kedi na babuzoba oyo makambo ko sepelisa biso te et surtout makambo bazokota ezali su na musique te mais comme makambo famille oyo balisi mwana oyo yete asali boy babuzoba alors parents moko ta ko linga likamande ngwana parce que vie ya wenge ezali exemple to ba pona bato ba église kabwana bato ba wenge panzani donc wenge ko kimango ta to sambela ko bike na sambela makasi mais au moins appelé église panzani yo mo bino église na monsieur panzani wenge panzani pasteur akebo ejibe na wera ba panzani donc c'est ça vraiment ba sala makambo ko etika la histoire na mboka na biso alors souya batuni so yaki ke ba yoka na bazala mpe bazala bien basi ba kolipe basi ba komi ba papa ba komi ko koma ba koko bana bango ba komi ko bota mais ba koko wango soke za libala jibe na wera botika ba aventure parce que ba conflit na bino elongwaka seulement na bino elongwaka na bino te ekendaka ti na ba fanatique na bino alors lelo ba fanatique mususu baza na pasi et je me demande siko wera siko nzembo lingo yemba siko ya lisaponge version mi balé siko eseko yemba ma abo yoka na jibe ko yemba ma to yemba na suste to lingo le kapé na émission me ko expliquer biso abo yoka na jibe bo solis ko ndenge nini yem to yemba ngo kaka to bo sala ndenge nini bo expliquer biso ndenge bo sala parce que to moni Adolphe Dominguez abeti orgam abimi libanda parce que ba Adolphe wana ba koma ko profiter na conflit ya jibe na wera po bango ba liaka na se soki jibe na wera bazo yoka na tale bango ba ke kota jibe bazo kuta na ka jibe bazo ko fula bango pedon bazo liaka mais awa sko ba yokani awa na ebita Adolphe sort nezani parce que soki na minute au producteur mo ayeto mutu mo aye wenge beta na limite Adolphe Roya pour wera ko bengane wenda moko na niveau moko parce que wera na zaka nkoye boye ba ka bien te donc nenga zawana Adolphe dafa ba sengele pardon bon lokola jibe ga za camarade na ye emso ko bomele moto sengele pardon parce que Adolphe Dominguez to senga kabino bo prêcher na ba exemple ya malamu bozala au milieu du village bozala na kati bozala kana parti prité si y a un problème entre jibe na wera tant ba comme na problème tout le monde a ba mission bazala côté ya wera te mingi ba o ba kabwana ba kendaka côté ya jibe to baraté po wera zombongo mingi to baraté so po na nini mingi penza ba kendaka ka et pas ya jibe wera bimaka mutu mabe basumbela wera banaka donc wera zaka mutu mabe mais en réalité tant to ko ba version ya séparation tout le monde a ki a wera zagine innocent bango ni bato basaki mabe batekaka ye manœuvre babetaka mosinzo balataki ye poso ezaki nango yete banolia mbongo bango nyonso alors c'était vraiment pas si alors Adolphe Dominguez mino bokolobaka sali susu nini Adolphe Dominguez ayeko zo mise na ba imba lisaponge troisième version ya lisaponge mais na lisaponge ba imbi troisième version wera zate toze bate wenge on eza wenga butu to eza wenga ya moyo biso to na dibamboma mais en réalité soki bena wera zate na wenge seke eza wenga butu bokolo banga mabe ngana bimaka mabe oyo oza pasteur ndenge nini yango tala musubu surtout kolo ndenge finga ma so ezalaka mutu mbesi epela moto mais isaka wa loko ezala ngo mutu te donc tozo Adolphe ndenge ayembi version ya troisième lisaponge ekobimata 10 ekobima 10 foti na bino moko histoire ba changer yango te ba beta histoire ndenge ezaki loko bo beta on erreur boko changer yango ta 70 fois biso to un problème te boko lukana ba komo mususu bobosanaka o akenda ko sokola kimaka boko zongisa kombo na ye ba se belé parce que même histoire wana bo lobela ya kombo bo bikena ko bimisa vie wana ya lavage mais selon l'histoire vie à lavage yete mutapesa kombo ya wenge mutapesa kombo ya wenge za vie belis vie belis na couloir ya balari wana to kenaki pa bantimba to kosala document to keluka petit frère ntimba ko expliquer makamunyoso mutapesa kombo ya wenge c'est vie belis tant wenge basamba kina Marie Paul tant ba komena na moment ko wela kombo na Marie Paul akende ko diembela vie belis alors vie belis a protéger kaye ndo monaka l'état tanga ko kata makamuna ba jibe na ba wera nyonso beka ke boza patrimoine ezeli ona bino nyonso muno mutaki no sala wenge ne sala wenge mu Kongo osala wenge libaya wenge mikate wenge nzungu sala ngweza ya bino nyonso ndo mona ba wenge banda ko bima wenge kumbela wenge nini wewe wenge nini ba wenge
mais na nyonso wana mutu moko ebe zonga wenge etikala moko ese pe etikala déjà moko to sona Adolphe makambo oloba Merci beaucoup. Nakanisi boyoki tata mobiche Adolphe Domingue Adolphe Kola. Baninga bozaki na bango moko akufaki. Lambio. Oyebi to saka na bino na Grand Hôtel to salaka wana Jolio Kezoa ngai Manda Chante na Lambio akenda tika biso. Lelo liwa eza na ngosusu lelo mo susu ya ko surprendre batute parce que to komo na mutu bozaki bien ndeti nga munganga bano traiter nga kufi. Siko bonga sor na ngezani munganga na nga kufi. Akufi te ko abeli bazangi ko tube tonga te mo attention ka muka keka ba komi na nzela bo asa kufaki déjà bandakala. Nana betela bino lisolo ya prophète Denis Lesi awa. Denis Lesi avant voyager une semaine avant na zakina Denis Lesi. Les images sont là, na zakina Denis Lesi. Après non kaka o Denis Lesi asali crise. O Denis Lesi na mo nango lokola ba aventure. Mais bandeko nanga na makambo kaka bando leka changement constitution Denis Lesi asali mission pina na tali Denis Lesi na leli na bia via mutoa. Via mutu eza vanité yango penza Bible loba vanité de vanité tout est vanité nyonso ko leka na mon pépé yango to tika ba lolendo mususu to tika ba comportement mususu to tika makamsu parce que jugement ko zala un jour na makambo no sto sala yo zaba no bima songi na ebisaka dona awa na ebise dona makambo to banda ko lobana 2 Timothée chapitre 3 sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rebelles, ingrats, irréligieux, cruels, ennemis déjà des biens. Bilon nyo so baloba na lelo penako, to komi na 100% nango. Parce que besoin se souvenir tant frère Patrice Mbagi Nzembo ya j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Makambo ezalaka na nte, église ezalaki na onction. Bato baza ko kweya, makambo ezalaki kitoko. Bakankenza bazo boaka mouchoir, ça va, c'était très bien. Mais après le temps, tokomi ko kono mouchoir wana ezaki ya magie boye na boye basimba bakisi sala boye kuna o tala ba poto na église tala boye to ko lela église otondo kumisa ba tebele to ko mona kezaki pamba mais biso to sto kumisa ki ngolelo to sto kol to komi na maturité bo tika biloko oyo il faut bo sauver ba vie na bino un jour nzamba ko ya akwa ko so ba oyo yi boko tika la ka boye tata tika biloko oyo eza bien te soki ba débat na bino ezaki na musique ngena ndima ke c'est bien ça la musique omoni nga na terre bino no solo ba nga nazali episcope wa yambo nga na terre bino ba pagano badeno na terre bino nyonso na bato babunga nzela ya message na bato akimbangu na ngai naza na position te naza au milieu du village o nyonso asali mabe azwaka sort na ye eza pasi to lingi na biso bongo te musique na biso c'est kufi déjà c'est baby déjà et c'est baby donc eza suna tina moko te eza eloko te tala makambo elekaki kuna Kofi Olomide en tant que mukolo abimisa mwana na efali o mwana reconnaîtra papa abimisinga o asalinga lelo bisoki ata finga ata sande na kuzongisa ke mabete respect ya kula mambo et pas ya respect ya niako c'est pas ya kula mambo yango fali apesaka Kofi mais Kofi to yebaka te soki eloko nini dérange ka Kofi muso amiyaka azoko mitsa victime ke yende balingaka ete yende balobaka yeme ye azama tumboli moko mambo trop et puis ayeba ka place ko sela ba aventure na ete abetaka kakato kuna na aéroport kuna na soki na babenga mboka ngoni Côte d'Ivoire okela mboka batu yo ka ba kakato kuna babeta kakato te bazongisa ke mbangu butu zonga awe zande yemba nde beta nde binande komi ko nzambe na Kofi na kama Kofi
lelo komi mwasi ne Cindy soko lobika neti ngane na bi Cindy bo fona benge ya Cindy mwasa bato za mukolo yo benga mwasi na yaya oh Cindy akomi na za leki na biso tokolane na bandal kandi na biso izalaka pete ako kepe jumusu kota la famille na bango yane pa betie pe gogo siko wana yo soko bunda c'est ko bunda te tika biloko pa boza mukolo tika biloko to ebite nini elekaki to monika réseaux sociaux peli moto o asali mabe aigle alinga sala boy aigle le temps est déjà passé soko boti mwana pa koma na dimension ya koleka yo tanga biblia okomona histoire ya Jacob abotaki Joseph mais soko tangi histoire omona ke Joseph akomaki na puissance koleka papa na ye papa zotala pena mwana boemezaki esengo po na ye mais yo oboti mwana bongi oleza lesengo po no ebisko pour eza esengo po no te parce que ondima te ba kobonga bazaka bambwa bazaka batu pamba bazanga tina yo bana komona ka ba kozala ndenge wana mais nzamba konfonda yo asala ke bayi batu pamba wana bakoma batu mutu asala longwane kale komaka chef na biso chef ya nini ancien chef na biso et comme problème te ndi maka pe mutu eza malamu mingi mwana na moko boti ngana kama batu mususu mwana yo boti ozokoka ko ndima ete atango kesone papa mususu ale boko molela neti ngana changer papa na ngekoma li foro du ciel yoka mutu naza papa na kufa fona zo papa aza vivant oui mabeni bon temps au Bible il est le père des orphelins siko to lo baninza ba to bali ko tanga Bible te kaka donc niveau qui ça nazo regretter ngo makasi Bible bi na biso nzamba za papa bana bitike donc mwana bitike nyonso akomene mwana nzambe alors nzambe pe lo kwaza na mukili otako lukelo papa moko na se awa pesi yo il faut dire boy kama kubungu kafwaku immortel les ressuscités et s'il m'a sili avait commis transco parce que yo bandi ko teyanga nini o expliquer nga nini o parti plus que moi ni na côté la papa na été même loi mbo va kufa yemba kango wa pepa ibomona wa boya mwana pona makambo e bani ndenge nini dibotika biso ba vanti alors Koffi Olomide na moni bato ba lobi wana toke na Régie Corneille pesa biso na bato bazolo ba makambo ndenge legali solonga na ebiongo témoina beta ngo biezate faites un peu image monanité toujours kaka les gars qui boye bakanga qui basaki boye tout kana une version ya bato ba pesi biso na TikTok ensemble de la forêt ensemble bina dam jibe piana c'est grand couvert ça c'est Wenge est-ce que tension ça va cholestérol ça va glycémie c'est bon le calme est bon. Bomonia, nos amis. Le calme est bon. Voilà. Vous savez ça, ma Marie. Ma Marie, ma soeur. Boulala, Igima. Boulala, Dansuma. Boulala, Igima. Boulala, Dansuma. Dansuma, Madabuda. Dansuma, Madabuda. Boulala. Joyeux anniversaire si mon konzambo ka continue na piste fali na podium Koffi mama tinda tata mobimba allez c'est ben tata mobimba oh na chef de l'état na maman Denise na fali liko na podium stupéfait oh je ne dois pas comprendre ya mati na podium na moi c'était pour na rumba tata mobimba pour ne bandi allez tata mobimba tata mobimba oh c'est ben tata mobimba oh aigle télémise avec la micro azongisi akiti na ye chef de l'état pena mwasi basani nini bazongi na bango asali ba délire na ona tata mobimba wana bazotale kaka bakyo yebisi na litoi balobi programme ezali boité programme ezali boy ti chef amataki wa pona abina
tabina nzembo ndenge programme ezalaki boyebi via monde azala na basamna na vraiment sur le bon bosani vraiment après on va arranger ça qu'on va arranger ya lukuta fali avandika en bête batata mobimba na président bazotala kaka président tient ouais vraiment sakana la ngapenda donc amoni ngande jouer na ye OK to relaxer ba ko fa sali ba délire na sala ba wana tout ça sali ba délire na evani entre temps ba konzi misusu ba kei se pas vers Fali en tout cas Fali on a vu ce qui s'est passé entre temps mon konza mon konzi kingani na otanga ba kombote mo za ministre ya nana ministre monsieur ya nini nanana ministre monsieur ya non. On a vu ce qui s'est passé, Fanny. Nous, on était là, on a vu. Mais s'il te plaît, pardon, le quoi mon konzamboka, abane ko souhaité boyema. S'il te plaît, faut boyema. Kofi, a un camarade de moi, conseiller chef de l'État direct. A ko yebi sa Kofi na litoyi, abi, au moins le rosali. Et ça maman na déjà. Président na kanda na yo o vandisa qui est o yakité o ye retard et là osali il faut ça tout au réparant sinon ils ont mabé en tout cas ça là tout au réparant tant ba yebi c'est bon à bangi à comprendre que a beti des arts il y a que ça les camarades ba biso ba na sala na lekele malamoro kuna peso boni la Fali en tout cas Fali s'il te plaît en tout cas ba mikonza en tout cas Fali nanana ti bo so anaye viens on a vu micro à lobby ah vraiment tous en honneur il y a un superstar ça le plus grand star africain actuel Fali Ipupa ah bien Fali Ipupa tabi le plus grand star africain actuel papa na Keina ça tout ça pour inviter vraiment région biso na podium tout ça pour na to se pelisa mon konza mboka bani. Si vous kuna aigle nous ça la Fali déjà bête des affaires la côté ici siko qui mobutu ma papa et mati ba épée dini français bani na ba ministre là vous me prenez pour un con quoi vous jouez avec moi aigle la keine non matate aigle la boy comme matabi ça c'est jouer avec moi. Et bien, parce qu'il a raison, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a vu ce que Kofi a fait. Comment est-ce que Kofi a voulu humilier Fali, aussi le chef de l'État, devant tout le monde. Tout le monde a vu ça. Fallait que. Et il n'y a pas de abandonner sur l'annonce. Vraiment, tu peux inviter Papa Keina, quoi. Yeka Papa Keina. Yeka Papa Keina. En autant, à comment Falite. Papa qui est vraiment région de Bisson, la podium, Falabina Komatate. Boga Sigo, son mêlé sous Kalikam. Ah, Nzambe. Ah, Bamele lobby, Naomi Banqueta Bank Love, salutaire. Maman première dame, si ba ministre nani osona Fali. Si batona ba sona Fali pour Fali mata mama Denise Abanikoya azokati sapena batu taka aye pina ye mama Denise aye azoleka batu azoya vers Fali kuna bon rene indi kuna Fali tika kaka Fali kende kaka mata mokonza mboka nanani sko montano sona Fali biso celui qui a massa Fali approche Fali na ninga ba bikonzi kuna aigle tisa. Maman Denise Aya, asi le boko ne le boko ne abamba on a mis ça, bouh, et ba ministre ba sursaute, ba binzambi oli kamni. Fali, je te parle comme ta mère. Ne monte pas sur ce podium. Ne monte pas. C'est du n'importe quoi. Ce monsieur, il veut nous montrer quoi? Moi, ce que c'est monsieur, on a dit. Donc, il y a Kofi. Ne monte pas sur ce podium. Merci beaucoup. Ah, vraiment, ce que ça m'a dit, Kofi, il faut se repentir. Donc, tous on a une émission. Tous les journalistes,
encore mvuka bino maintenant on va tourner question o meka Nathalie émission mon Kofi journaliste moi zo tourner question vraiment na bona ngako vraiment ba maman ba sekana ba zo seka journaliste nga sokeza aka ngai bo ngabo mon événement oh vraiment makambo yele oyebi ndongo te vraiment oh journaliste asala ka lokola ayebi likambute azoko tuna lokola moto ayebi te pourtant yo ko pesa sango batu ba yeba ke likambo ezaki boye akobanda ko annoncer makambo ye mo ka na désordre ndengona te ayebi na ko se passer lokola moto ayebi te atuni yo siko lelo za makambo nini ali siko bino boloba ke asa ye papa ba vraiment tant on loba vraiment siko boloba ke ngala lingaba ngala respecter ba journaliste te vraiment question boye vraiment question ni batuni yo mabe question soki batuni yo ezalo yebi français te ezalo yebi anglais te réponse au pesa journaliste ko leka azana te po sambisa ondeni olobi mabe te oh siko musala bo ye ko ngona ki mukolo to ndenge nini hein tout le monde va mettre le yolo au bouquet tu as figé OK tu magambeta liete ba tourne français moi comme ba munoko kanga ba call na munoko yo mona ki journaliste mundela na comme ko ben non lobi mabe répondre nga bien na comprendre français tete aleka ki nyonso yo ko loba ya ko leka na ye soki po boy no bi atena répondre nga te OK puis tout na question mususu wana mona nga ngwe sa mabe mais ozoko humilier mutu na miso mokili mobimba ozomona ngo malamu après okoya olobi ozano bien ozano mutu mabete non ozano mutu mabeti kama mabe wana bongo na motema alors yango toyaki biso tosaka ba analyse toyaka poto meka ko orienter tango mutu akolanda élément à comprendre bisiko erreur ezalaki ki a te place en tout cas na saki mabe faut pas na sala boye komi kitiseleki nyonso nzambe na satan bakutana na gangela ka waze kwa ana émission bena waze kwa soko za tumuta témoin de Jéhovah boyebi côté ya te boyebi bible te makamsu vanaka ni etika ko lobaka ngo alobaka yena kofi ba koyoka na mukolo satana nzamba koyoka muko ba yoka na satana nzamba tilo ba yoka na te et puis satana nzamba za na conflit bakutana na likolo kuna soko tangi bible na histoire ya Job ko mona bakutani bazo solola nzamba otu na satan nzamba kutu mutabandi satan uti wapi ote na uti na ngako tambola kaka yobi ka nena sana ngam pepa kaina na tambola nga bitambola est-ce que ndio za tambola moni Job te est-ce que nzamba ebete ke satan mona ka Job mais yoka masona ba onde boss est-ce mona ki Job te mosana nga biala mosana no nini alinga ko respect batela biloko na yo sala ka ebo zong saka ebo yango alinga ko musu pesa ka ordre kana simbe ka mona nenge akufinga yo abi te Job te nzamba zo tutela mutu to na likolo biso ko to yebite tangu satan kitela ki Job simba ki Job ba tutu ba komika ke Job azamuta masumu Job tala bona boye Job ne banga ka nzambe te po niveau nzamba betele ba betaka mutu boye te mais que Job ba tu innocent mon wey lisola nzambe na satan mais tango yo yeo musicien oyebi no manga nzambe te liloba to yeo ngana to yo kana tika biloko wana soki to pekisa ki alinga ko loba o toza mabe mais tango ye moko ateyami sikonda changer mais ala ka bongo te soki ba ninga pe baza ko yebisa bino likabo botika pe za malamu te tant tu es out fingi mutu te toujours bandi vérité acte au sali mabe au sali boko sala ka bongo te c'est ça pour na Congo bonga il faut tous la bon moko na moni to suki sa awa parce que ça qui moi qui zoba oui qui zoba liputa mama bendi moi ya Kristo mwinda azuna na suki seme ki selanga suki ni ba benga maputa la bangwa asangisa ngo ki zoba to mona ki Lumumba oyo ataka loboko boy alela ki kuna na poto eska ba kenaki ba lingi ete evoloka lingi ete encore evoloka ke poto na ki mukolo evoloko oyo photo na tour Eiffel evoloko likamni na biso kenaki ma match na to beti match yango te ali komi ba lingi ngate bona boy mena mon ba sali message de paix ba kutani ba mon nyonso léopard ba benga ba animateur ya léopard vraiment to lingi boy parce que soki boke match on ba conflit et ko simba te faut bozala bon moko biso to hotel la bino biso to suis visa te et Tanzanie ya boy mais et Tanzanie biso to soki batune ouais azanga ke sika olalisa batu biso to yambaki batune mais comme tourne na biso Tanzanie ya boy biso to kene match problème izate alors to suki si émission awa donc on a pesi bino kaka mo eloko ba biso oyoka ki yango bomona ki na ba réseaux sociaux vous comprendre qu'est-ce qui se passe bazaya ko yoka na te Lumumba jalousie les kema cache parce que niveau Lumumba zo pela na il faut ko ba bosani pour Lumumba ndenga to tsalo boko boy donc mokili mo qu'est-ce qui c'est mokili mo balika Lumumba alors tout ça ba tout le monde surtout biso ba congolais nyonso soko botami na 30% ki ndoki na ya famille na bino déjà au botami na yo soko fosa ba kasi ba prière mangengenge o kataka
Pour ce qu'on quantité, na ebisio yo moko bano mona osala makambo o materi muto ofina mutu kingo zo mituna na na ndokiti na combien d'années. Et ça biloko famille na bino. Surtout ya ba Congo ezaka 50% mu Congo nyonso ozolandanga partout dans le monde, ozana poto ozawa soko botami yebake, ozana 50% no kindoki. Soko beno o maîtriser ngo bena bien ko mona maman, okomi ko matalo kwa monde entier, okomi lokola kipamvita, yo wana okomi lokola mongwengele. Ceux qui au comme le tata wonda do biloko na bino déjà batikela bino héritage à 50%. Yango na vie faut sambela ka soko sambela te ko mona biloko ne ba nous combattre yo o linga te muninga bonga muninga zwa so muninga zio ko mutema moto muninga kebo yo mutema moto yango moni Lumumba zo souffrir pona ba ninga ne ba animateur parce que niveau succès na démarqué donc l'équipe. Bato vite ko ba kanela ke ba ko beta ya ka sous match te pose succès leki mais na monde ba yokani sali bien to sepeli bongonde ezalaka. Alors to kutani prochainement épiscope ya Morandi qui t'a rendez-vous na kitata les grands wazalendo du message. Ozaki na kanda oyambi ba appellement na téléphone likamni nezolika entre bino ba animateur au boza na nicho na France. Effectivement ndeko nanga il faut nazala clair parce que neka mo continue biso ya kala oza mabuta lo bomba mabe na ko bomba te bandeko nanga ba congolais mo ngawa bino ndeko na bino Lumumba o bino boyebe o bino bolingaka na musala oyo nazo sala oyo za ko sécuriser monde entier vraiment nazaka na haine na moto moko te. Musala nanga na ya ko contre mutu moko te na bima na ndenge nanga na marque na ngai mais regret ebele ya komona bandeko nanga o nazola ksa bolingo o tozana bango ensemble nazola ksa bolingo mais bango basana bolingo nanga te bandeko nanga non na ko citer comme pasinga na mutetela na bangelo moko te na citer comme nazoloba donc Bana Congo, peuple congolais, bas sportif nyonso, car on est bozomona biso les 5 présidents Tozawa, toujours na unité, au bomona qui est les kaki, tobo sana, tozana unité, bomoni evolokola ila imotambongo yewana, bomoni ambassadeur Lumumba yeyo, bomoni président Thomas Iyala yeyo, pape na biso animation, et puis bomoni le président Iolé là, Yalolendo, et puis bomoni ngai moko, vraiment dit le suprême Waza, Tozawa, bomoni unité tozanango, au bomona qui na ba réseaux sociaux, bobo sana total la siko objectif auto yaki na awa na mondial, et puis poto kende ko beta na Maroc. Alors ba voice na so bo sala to ligne ngote, to ligne division te, biso to toujours moko to la match na biso contre Portugal au eza le 17 na unité to yebi ke tokolonga ensemble. Tokolonga. Botika ba voice, botika biloba loba. Botika ba voice boluka ba pourcentage pour na groupe d'animation. Lokuta na bino. Waya. Oyo nyonso balobaki wana nyonso wana batika na bango. Bata ba voice tala. Miyibi. Bolingo biso na eto zali na go. Soko kotika ngai na makamona e okotika na soni. Na moto. Botika na soni. Ah botika na soni ko. Na soni. Na poto na soni. Toza concentré na Portugal. Ya za kuna ya zo chauffer kuna ngapela zo chauffer kuna. Yango bozo banga. Botika kana soni. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien bémoroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco.
c'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu omeli yango avant okende obima, omela melango. Ça 2 jours, ata batie le loko. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata eza na kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tiaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango wana ya anti-poison, oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.